ngapi na yebi na ngate na lobaki na ye déjà c'est pas bien ko manquer papa ba respect na miso batu ko discuter tout ça na loba na ye mais azoyo kate pourquoi omoni sikoyo eloko eyaki ko sala ke Sarah omoni eloko manika ute koloba eza ndire ba coutume na bango omoni biso to yebaka yango te biso na groupe to yebaka yango te to yebaka te eza ndenga ba coutume na bango biso to alo mona ye kaka ke actrice ngobwe papa na ye accompagnaka ye mais c'est rare omona depuis na bandako yamba ba actrice ya théâtre c'est rare na mona ke actrice ngobwe papa na ye accompagnaka ye na tournage eza na répétition na tournage ezalaka Sarah makambo na oloba José de Londres aza témoin ayebi yango de Londres ayebi yango de Londres ayebi yango de Londres amona yango na tournage na Bandal Manike aza témoin aza vivante amona yango ayebi yango nazoloba pe Manike aza wana Sarah a discuté na papa na ye en plein tournage na biso en plein tournage na biso Ozomona en plein tournage na biso ya tournage na biso ya groupe groupe langa na ndo bengisa batebele ba Lea Ndaya ba Via ba Kalunga batebele bele ba mama Moyindo batebele be na otanga ba komote ba comédie bele ba mandako ya baza témoin Kisinzora aza témoin le jour Sarah azo soit na pena papa na ye Kisinzora ayebi film auto salaka na Pululu yazalaka leader ya orchestre Pululu azalaka musicien ya Kisinzora Sarah a discuté na papa na ye Sarah makama banda koloba na papa na ye na kosala oyo lingi te pourquoi yo linga na sala oyo lingi ba comédien wana baza témoin à part Pululu aza sous vivante ozo comprendre ok ba mettez de cœur tapoté nani azobenga noko lianzi kuna babenga noko lianzi babenga ya loba azobengele nini yango okindoki te bibembela bango nyama bazaka loko ata ya Sarah boye babenga ya loba comme na noko na kuna tour na ebo Sarah kuta lo baba via bata solo te ya lo kuta botika ye ba kuaja me ko to babenga loko lianzi bunne loko tono tika noko loba babenga noko lianzi loba solo loko maya fufu no Israël ezala makamususu ko otali yango vraiment bi inutile loba parce que Nzambe moko ayebi nenga asuka bato Sarah ofutamina obelomona yo gangi na internet yo yebi nyoso yo finga ba mama batu bala batu yo ka daje yo mama riche njoka Nzambe pala la te akekuta nsena neneya na Chine aza na fonte moins de $1000 aza rata na fonte mutukuta sombisi bila ba riche pe ba eba na rate Sarah yoka ba koma numéro 1 par force te ma chérie okutaki baninga na internet okoya ko dominer baninga te eza hiérarchie faut ko landa na ordre ma chérie balandaka na ordre ozate ko kuti batebele yo dominer nana ngo comme son numéro 1 pour toi tu vas diriger qui ici milimo banani oyo ko diriger awa numéro 1 wa uti no wapi yo to personne somo équipe nationale comme tu youtubers pour na somo na biso ke ko ta manike ba bengani oyo ko tela biso to bengani ozanga na passe ko fan ma chérie ngabo muna commission youtubers obalukila na ngai moko o comme numéro 1 na ngoko cho numéro 1 to na ba tête ba youtubers oto yebani comme numéro 1 et passe ba to fandia ma chérie ba tête sur internet tanga marato za validé ba tête sur mon to traîner na internet et ya hasard et ya na kisite et to bota mabongo et tanga Mike Lokamba et pas Mike Lokamba France ma chérie na ndaku ni na ngolo ya ndo yamba biso Raisa Pindi bonsoir et pas Mike Lokamba manike fungola ngai na fungolo ndaku na yo na fungolo banda comme numéro 1
manike tia lobaka koma numéro 1 asa lesa banani na basali nango observa batu to ye pe na ndaka Ye mo kaso ya na mwana, ye mo kaso ya mwana mwana ekipindi na émission alingi ko mona croissant et les kate alingi ko ka muta to sombelo côté sombela pe mwana alingi ko ka croissant et les kate bakitisi loko ni yanzi bakitisi ye alo bate mwana pede na makasi akomisa mwana pede na makasi azalaki etika mwana na kati ya milia bapede mpo badeverge na makasi ye nde sara wana nde akomisa mwana pede bazosignale oye live bata sara te baza tai mabe lokola sara masoko na bino tobengi bino wa mabola bamama na bino bafungola ye nafungola yo nini eyo ndeje mfungolanga nafungolo nini elo olinga na mfungolo ufungola ngai iti ngana kofungola parti nini oyo ngana kanga ngana ofungola ata yo yani pia na ABC alobi aza nene eloko te afungola na ye eloko te paza nene eloko te balimaka bakotunaka bato lakisanga olakise yango bakenda kasi bakenda kolakisa ye kasi azwati bakenda kolakisa ye azwati papa na yo ozobonga kaka te zona bajournaliste ya mwana papa na azobonga kaka te ye aza kaka te tomona mpe ndaku mpo totyo numéro 1 ma chérie zona bacamarade notambola na bango batedi wana so lambaka na ndako tomona obisi basali ya kitoko baye basali ekembeleke na ndako na yo balie bameli tomonake bapesa mpe eloko te bamelaka whisky champagne sucré na mbongo na yo moko ozosponsorise na batelere te totanaki numéro 1 osana eloko toni tokomso numéro 1 tu as quoi motia barose mpo live ekoma stable aosignale live baolinga te balwa ndenge eza wana bato nyonso oyo baza misala mabe na boyo me merci beaucoup ata baza bakina bakisi na bango ndeni awa nzambe nde azali biso toya awa jael tofanda na poto biso nyonso ntango toyaka youtube oyebi toyoka koluka te eloko towana ekoluka ezalaka voyage po bato ya poto ne tomona bato ya poto baoti biso mpe toke odécouvrir poto toke osala poto biso mpe kaka poto ebongo sikoyo bango banda eta eza ekiri na ya batiktoker na ya bayoutuber me nalingaka kotanga nanga bango te mpo yo yebi eza bato tofanda na bango tolia tomela babalola na bango so bali ofungola basokana baza soko otali bango bayoutuber wana ya babie na bino na bango na bango bamaster ocomprendre ya bavie na bino oyo bozala na bango basala basista danger do bakangama oyo mpe baya poto boyokaka bango te bakenda mungu na nzungu so oyebi balola ndenge etambola yo moko omoni te yo yebi bayoutuber combien babala bakanga base bapoto na kisi base bato bapoto baboma bamabala bakenda kobala bango na bakishasa oremarka te bato nyonso bazwa kisi na kopo oyo bazwa na succès te voilà tout bazwi kisi na kopo oyo bazwa na succès ka ya moment au moins asalika succès 2 mois alimu libela basalaka succès ba 2 mois basali bafi ya poto boye bafi ya poto banyokwami esimba te basasi bafi ya poto bana mibali basasi bafi ya poto bana basi basasi bagarso ya poto yo mona teke youtube ebotolaka théâtre makamba tanto bimi mopese botoli bafi nyonso ya théâtre botoli bajo nyonso ya théâtre makamba bafi ya youtube bango nde totosala kopo ide ezalaka tosuka na poto siko tokóma da poto yango mpe bozoluka pokoma bizu boyomes ezalaka te toyebi bino nzambe olipre bino en spectacle na succès te talaka mura aza na ye mwana mobali mpe héritier mais mpo monake mura aza na âme pure tala succès mura esilaka te mais tala bato baza na âme pure te bakotelaki obonganga baza susu te nga 12 yango 12 ans na internet nazalaka na top 12 ans nabandaki ya liboma na ye poto babia osuka na libula metro ngai oyo naza kaka toya na calcul te biso banda ozwango sentiment tolobaka na biso me bango mpena bazwaka yango mpena na fin 2016 falage merci si lelo fin baya basimbi bakisi ebele
Banga manda kaka na sala de émission na matanga babia 2015 le 12 ans. 12 ans yango na internet. Sarando ko lia enoki te. Oh. Oko kitisa enoki te. Ma chérie, tozano ka lisu likola lisu. Oko lia mwana wana te. Tozano ka lisu likola lisu. Ya wana lobaki Jaël. Asengi test ya ADN basala test. Sala na yako fika bino nyoso na ko basala test. Bozana na kin, bozoka ba msu bozo ba chaîne TV succès za la kate. Bata ba N ba fifi sur bata ba N. A zona RTG a succès qui élevé. A kota pe héritier succès qui élevé. Aya poto succès qui élevé. Bino nyoso ka ndenge moko échec. Na kopo so lingo rumela. Ko simba no kisite. Ko za pe na NT. Zala no zala na yo clean. Zala na yo normal. Sala na orando me ko sikoyo bino bokenda na condition makasi ndenge wana bokobota mwana te bosuka ndeni mama ngayo bota te nokotinda ya promedi nde nini so na tambola cheli ya gaga mbongo nokoswana Gastoni ndeni fona yoka mgonga Gastoni gaga awe yu gaga tutaka benga nga Jaël no lokwa mokile kufilo ke lengi gaga benga na kombo Jaël, you know what? Ata zaki na sana ndako ekei. Akiti mwana se Ria. No mwana alia. Asombe no pesa bino bana koboti na bana te. Na ba sacrifier ba ndeko bazali. Na ba sacrifier ba mama bazali. Na ba sacrifier ba papa bazali. Na ba sacrifier ba ndeko bazali to yebi bino nyos. Mo kan sa te to yebi. Sacrifier bana, bo sacrifier mibali, bo sacrifier ba ville mino pona ba musicien. Pour la polémique, biso kuto eka piu succès stable tu te ba poto tozo konjabino ka chilelo chilelo fifi sur pas à RTG ya akenda ba Congo ya parce que ya ça quoi nyoka Moïse et comme mena ba nyoka nyose ya pharaon musicien so ça mais ça mono ko no simbele kisi melio no na moto yekuta sepeli ali au bien au passage les quatre mo fumoni fort complexe ngo bozana ngo ya nini o mes vanité de vanité qu'est-ce qui se passe bolingi nini vanité elo boluka ke ye vanité elo boluka ka ye vanité vanité de vanité siko bwana mibali malonga ti atende to bomba pe mibali yango na ba conscience no boyebi ke biso to bomba ta mibali be exista ko bomba mobali na yo oyebi ke na chéri nanga mais bino penza nde boza na ba chéri te boza ka si ba musicien alali o lelo alali o lobi kuna alali mutu mususu afingio na misa batu yo ngana mobali no ba comme ça le quoi ba jouer Sarah yo ki disi noko lianzi zana ke benge na téléphone lobi to sa spécial live. Agima kiti ki. Ba pegi si penza. Ko ba appel ne pola. Ya za makas, yem za azaki sa matina live mona bengi alendele. Alendele bengi nani pasta. Pasteur des gens descend de là, il faut pas dire ça. Azab bon, wana il peut la bengi pasteur ya banoko lianzi o ya na. Abengi pasteur na bango boy boza méprisable omoni saranda za bongo ata ba camarade na sika po aki camarade bongo ke bo utala ngo bo monana na mona manike na liana manike to monana to leto yebani de la sabone biki leke tu na yebi na vraie vie fifet na yebi na vraie vie ça dit oyebi bat na ba vraie vie nene na yebi na vraie vie tala mabedi na vraie vie oyebi bat na vraie vie en fait. So ça la bato yeba la vevi bon ata de boza boy bobebani bobongisi boyebi ke to yebani mais ki camarade internet boyebani te et comme ka to sangana poto swana eza non ki camarade te oyebi ki camarade te eza ki camarade YouTube ezaika na loba ke mu kona panel na ngabi nazo tanga bato ngana yebi to lia to mela mutu tela zabu mutu tela amtia mabe mutu tela ba secret na
bakamali pe babombele pe baprise basi bayoki basekre ne bayebi bapoint faible na ye ke papa bango boye abota papa Lucien basi bayebi point faible ne mukoba toloba nini Sarah ndazana bamanike Sarah ndazana na mama Congo ndazana Chantal ndazana nene nde bakotile makambo Enoch mukoba ko bebala bako exposer ba exposer de ba exposer ko ba exposer ndepe bakotele kuna tokomiselo kwa kisen kuna pe mukoba bebala ba otangeleka makambo so to finga ye o ba tangele mabunga ba otangele mabunga ba okanga ka mabunga ba nene ya awa tanga bungelika nene ya nabisara aza zoba po nene na makongo bakotele kiye makambo Enoch awa surtout kibokolo rando akenda tiko critiquer kibokolo matala na news lido niveau bakotela Sarah niveau bakotela Sarah makambo Enoch ba protéger et pas protéger réputation Sarah l'autre suki wa afingi bango afingi bango abalukeli balashe abalukeli nene aboseke nene akoteke na makambo Enoch abalukeli mama Congo o akoteke na makambo Enoch kuna pe place azali to to mena sote bobe bana bakangisa ke muna wakunati linuela kanisa ke muna wakunati manike le chèque ya linuela kanisa ke muna ko pa ko lobate ngaku to ko lobana ngate nie akomo bondela ko yebi ke ba prise ça aza perdu en fait jiparando biso to ba biso to ba biso to ba Diego pa lingi na libala te e bon modèle asa komi ndenge wana olinga su libala Diego libala komi kita Sarah komi ka so matina live ye moko bilo boyebi place Diego azwanga lokuta Diego alingi su te famille Diego za debout baza déterminé ba batika mwana mobali bongo batika mwana mobali ndenge wana likonza famille noko bana mukola dalikambu noko hotel ma bilo botiki noko ko balikaya ba mère noko komi likaya ba mère ata bino mwana mobali ataza Pierre Jaël Gastoni nde azawa na taza le lokote soka zui de sa lobi likambu bato hotel ma avant ba décision ba zela mwana mobali ya e ba batiki monde ko mwana mobali ko mabomo bango kuta ke le temps so ekomi de trop tard ba mema noki bakene nkamba bakene kuna sese basokola akomi ka Diego ebi place azwangai mobile na ngai bi place azwali pas Diego aza déjà partant Diego pas lembi vie musicale beba vie akoko attaquer moi mobile wana abwaka na bana na ye abwaka bana na ye obwakela moi sa Diego maladi tango si mabe obwakela bana maladi est-ce que zalaka abwaki bana Diego alabwaki pe mwana na ye moko Enoch kolemba mama note ngana ibisa Enoch ngana ibisa ke okoyati oyesu ndeni oselenga live boyebisa mama Jaël na koyate na kofinga yete po azape mama ozongi te azongi mukolo solo me malobi ebimisa mamba solo voilà ozongi te dalobaki Sarah soko sali deal na mwana obiente Enoch akozonga azongi te basali deal ke mabe bosele ba kola lolenda ke ko wanga na ye ya ke ko wanga na ye Nicolas lolenda ke ko mata wanga ndo ameba itike tsazo wanga na Enoch ana live azoyoka mama Enoch petabi na oki pasi awanga na ngali oyoka awanga na ngali singa bono oyoka ayotika soni ndo ameba itike na oki pasi boko abone Enoch aboyo wanga liga isusu wanga liga ikuna. Mais toi aussi, cet enfant, il est vraiment traumatisé. Toi aussi, il est vraiment traumatisé. Et donc, une mère, comme ça, moi, on a un niveau. Nathalie, affection, on appelle ça bananga. Moi, soubela bilamba, moi, on a téléphone. Déjà, journée, moi, on a qui bananga, t'es dans un lesti. Donc, on a bien un appel vidéo. Ngaso promédia ya mbinga te 2 jours monika promédi so na benga ke téléphone ya na benga ka banoko na nyos na pese les rapports pour me dire moi na mabe na benge 2 jours ya mbinga ite na panza ka isango fami obimba donc so ka yozo bakutu promédia moi muke je lata kutana mbana na mwasi mais so na benge na suite so voyager au benga te mama yango na za moi muke ka bité il faut na yoka yo so ba lever mama na age na ba lever na ba lever ba yo leki ba yo leki bango mama na matadi telefone kweye kuna na j'attends matadi telefone dingie na mai
azobenga te nalingi na badosala ba live camarade na biyo vandi kuna tindela mama bino mama na vile ya recherche ade azinga kwa mama ni ya hoboye ni mwana kuja mkono pardon sikala ba ba bana ndenge wala pardon basi baba zote tika ba basaka ndo bazakana kwa hiyo ni zawadi oya ni zawadi nga promedi ngasala audio na pemi esprit mosu eye na bakisi promedi omoni yo mokoko se yanga playstation bakisanga mosapi koyamba mpe lisu te nenenenene wala so na kati boko namoni esimba te nake mpe banoko ne tu napesele rapport promedi mwana mabe fly mwana mabe ayambi nga te nasisi nake mpe mama napesi rapport pa mama namoni esimba te nake mpe francine wana okeko kopesa ya francine motema pasi po akotelanga po ya francine akotelaka ye donc ba faut si pour me dire moi non mabe donc na pese les rapports fait mobile donc so ka lenkia rapport à maman na azonga o ma benga allo what's wrong bon là so benga so ya mangate Jaël I was busy oh wala na lingala ne tuzali na ba examen na ba ki kotanga na ngai na ba kotanga nazaki na ba telephone na ngai off na ba ko tango off parce que na lingala na za constater na ba kotanga na ngai ozo oyebisi ba tu nyonso oyebisi ba ndeko na nyonso Jaël calm down what's wrong Amoni pardon wala MC how are you mwana oyo bombi na limu 9 moka na ba fu beta siko sasa ba beta peli solo na gaga nobi Sarah okososa mwana otendeni olali pe pongi mais papa mama pasa ta kuna bakunda ye balongola na croix bana na bayebi teke bana na ti bakomi na 14 ans wana bayebi teke ye mama bana Sarah zandoki bayebi te balingaka pete bayeba paputaka papa bango abenga bi deja nongo buba ngate ngosangani abi tv ngate abi kosala ngoti oyimuta apesa indice ezaka yo ndo oyala ndako oyo olia tobe etaka jonata benganga amama osala yango te ata randa yango ndingi nayebi ke yo naye boyokana te me koloba te oyebi ke bana wana bayebi te traumatize bango makasi oyebi bana wana bakola na logique so bayoki mama bango liboma wana ebebisa esprit na bango tika bango ndeka bayebi mama na bango ndako ye nde mama na bango na kuna bakunda ye balongola croix tombo eza vide tombo ya vide mais bakunda balongola croix moi si a préféré mobile akende mais mwana tikala na famille wana so bamoni ye azorode ye basinisa ye bapapier basamba basinisa ye papier so bamoni azorode ka pembeni wana bafungi bakokanga ye aleka akutu te balinga akutu te moi si asundolaka mobali mais a récupéré mwana oh mama ndenge nini ozopréféré basexe mibali otika ngai ko mobali va-t'en nani toyebani papa na ngai toyebani très bien famille mona yebi yango très bien ayebani nayebi nakoko na bango nde atika bana wana bazaka je crois na ba 6 mois 8 mois bana wana batika na bien manike nanga posta photo bana ngo yindela kabe ba supprimer ngo mba mutu ma posta photo bana ngo tu no yebe ya famille wana eza famille wana baboya rande po bana baoza automatique bana mutu moka posta ka ngo bana wana soki bayebi yaya moto epelanga ndako bana na bayebi ke mwasi ya papa na bango nde mama na bango mama na bango wana pabota après aye kobota bakokangisa yo eza famille influent bakokangisa yo ezalaki kaba ndenge yaka moto yaka osomba bachemise un coup ezalaki un coup babenga yango nini un coup d'une soir oso comprendre aye kozwa zemi ntango aye kozwa zemi batieli ye makambo fanda obota obokola bana abandi pe bakipe pe zemi bazopesa pe bambongo abokoli asala badega ya famille wana tala kaka lala na kuza papa bampasa asala mama na badega bafamille mo bayebi nzambe ebele sikoyo oyokosala espèce te asala mama na badega mettez de cœur s'il vous plaît Sarah Zanaki non balongola penda bakunda ye balongola croix po kombo même ezala te sikoyo nayebi bango tellement bien mokoko na bango na nde
mama tangu kaka mwana papa wana mnani bien ngana atanga eko bala ta bana bakokisi 10 mois à Bali moi si na ya banjo boko la bana alors sa femme là a juré que bana wana bakoki koyeba ye pour na protéger bana wana Eh, mais ndenge TikTok ekende mokolo ezala kaka kiya mokolo kozala kaka kiyakula mokolo kozala kaka ki nga na esai mpe na nga bingande naza boye nakobimisa te me bana bakoli bakenda ya classe eza mpe nga moko te nayebi ke babana ye ifo kotyango na me boyeba keno mokolo oyo mpe koyinda motu moko akoyeba bango kaka bomona bango na internet parce que mama ya bango azo se comporter mabe Paola, merci beaucoup. Maman, na bango se comporter oza pena fille moko mutema mabe. Mais na bana na nyonso, na bana na nyonso. Na bana na nyonso, bana na di bana bien. Bien éduqué, bien stable. Batanga na collège, bana bien bana wana. Na bana wana nyonso, bana oyo au moins akoza na bango bien bana, siko bana na bayebi eti. Skoti azolela. Ti azolela mwana na azolela saka zomona te. Ti azolela saka zomona te. Ozobuaka mwana oyo bota na ye nazoba pe na panel de toza boto a 1000 et quelques 1500 personnes na réel tokoza ta ba 15000 ata lelo Jonathan komi PD Prince a komi PD na foule au bois qui na rotia mabolongo na se parce que c'est un esprit qui est en lui c'est moi qui va combattre ça parce que ngam na yana bango na mokili ngam na lakisa bango nzela Lili tete na kobwaka bango jamais oh ana komi lele na kobwaka ye te ngam na lakisa ye nzela route ngam na lakisa ye route ya mokili ngam na yana ye ngam na yana ye Bon, pour maman, bon, ça, Sarah, bah, ça, Renok, bon, bon, prier, mon vieux Jean-Flux, bah, ça, là. Bon, prier, à trop, pour une mais comment tu peux condamner moi, na ma yo sali, moi, na wana, eza ba réclamation, vieux Jean-Flux, merci beaucoup. Moi, na wana, eza ba réclamation, yé, à sala, na vie, na yé, à passer délivrance, t'as passé kirdam, te ba souko, liété, l'okoté. Eza ba kilo, na yé, de meni, moi, na modèle, wana. Mawa, Enoch. Moi, na kilo na ye. Moi, na soka bébé ça ba kilo na ye. Siko yo comme benga antichrist. Yo lo kwa yo mto sala mokili. Ozo benga ye antichrist. Donc ngakuna na problème te. Ngapo na ngai toko pesa yende pétrole to essence na bidon 5 litres. Na mettre wa munene wana so pas tumbaye. De ba kisa to domi gomo. Lokola ya alinga ba antichrist te. Lokola mokili ye mtayaki na ye na mokili. Eza que non, tu peux payer, tu peux payer, bidon ya 5 litres ya essence, tu peux payer na le mettre à mouké, tu peux le mettre à mouké pour papa, pamba, oh, tija milai wana mindele, tu bi bon, stopper là kasi tumbai. Mais ça fait mal. Et c'est non kazane innocent, abotami na famille moboy, akuti inceste et tout consort, allez du coup, moi na so buta makambo ya yete, ça fait mal hein, ça fait mal. On se monde. Eza ba biloko oyo tango ayaki ndenge wana na mabe na ye moto oyo akoki komaîtriser mwana wana koleka ye aza te obenzi ye na makolo papa ye tikana na makambo osala toke na tokota ba retraite na to na nzambe qu'est-ce qui se passe aza moto abenda mwana na makolo nzambe na ye na se ya makolo na ngai masumu na ngai ezoganga likolo na ye mpo na nini afuti l'époque à celle likambo salité mwana wana parcours na yo flou parcours no molili ndenge kofi abelela na podium affaire molili parcours ya Sarah molili mais tu condamnes un innocent parcours ne molili azo condamner un innocent pourquoi tu es en train de condamner un innocent yo mo so total parcours na yo molili bah ouais Pourquoi? Pourquoi? Ça a vraiment mal. Même si il y a des problèmes, mais si yo mutola ki sa yenzela ya vie, abima na sa makolo na yo na nzela na yo. Muto kozwele solution eza kaka yo. Mutolu enoka za nango na mutolu na yo, eza ndambu ya mutolu na yo.
makilo aza na wana motema na ye wana ezali makila oyo bakataka na motolo ezongaka ti na kati ya moto eza makila na yo sikoyo yo ozoboya ye na niveau wana ndenge nini. Ça fait mal. Alors si on continue d'accepter des choses pareilles, il y aura encore des parents qui vont venir nier leurs enfants. Non, il faut ôter les mélango. Yango nga nazoloba na communauté congolaise gouvernement mwana wana aza na Kinshasa ba ministre à genre et famille ezali ba ministre à droit de l'enfant boza wana bafutaka bino mbongo na l'État interpeller ces parents là bosalisa bango test ADN. Mais maman mo balobaki enoka ke luka ye aza soki pe avocat soki nani nayebi te est-ce que enoka lukaki ye nayebi wa mwana bazo manipuler spirituellement bakola pa luka bosali na ye pe bazo manipuler il y a des batailles na foutu moko boye soki bachubi nini fini tikoto abosani so bachubi fini tikoto ayoki pasi so bachubi fini tikoto zi azomema aboyaki enoka nga boyaki na ye bon se comprendre pete ye pa yebi lingala bien te aloba pe aloba enoka boyaki parce que aza manipulé spirituellement azali ti moto esalaka bien te tu peux imaginer toi tu peux imaginer face le quoi aza pour Enoch nzoka ndaye ko détour cause pe ya raison ya balakisa ye bamini genre famille eza kuna bantango kaka evandera bandi kosala badémarche ya okende kofunda sara azwaka pesa liboso. C'est ça les choses très lourdes makambo toloba ya mwana wana. Aza mwana moko penza, il faut prier pour lui, il faut dénoncer ces choses parce que ba maman moi si mon côté banda depuis que na botama Dadi Michel. Moi Dadi Michel wa TikTok. Dadi Michel azaka na TikTok mais ya sala ka ba contenu lo ka ba TikToker ti. Aza tout plus na mamba gouvernement. Soki enoka luki Dadi Michel ba solo na Dadi Michel a ko aider ye ba kene na ba ni o ba porte nyonso o ba ko beta Sarah faut ba interpeller parce que Sarah so ba ke mwana zaka ya papa te mwana zaka ya papa na mama pour moment na bombara eloko na super mezaka mai po koma mutu fefa na kati ya nzoto ya mama donc mwana za ya de côté soki papa zaki na mbongo alinga azwa so ya mwana lokola mama mutu za omilo ba ke yo za na mbongo yonde mutokoza soya mwana za de côté alors bon ça teste ADN et puis azana facilité ya ko manipuler les azana facilité ya ko manipuler kaye soka mone no kazui décision ya bengi atindeli mwa mbongo okolanda bango te na sala mbongo kapo asala ke ba problème mwana ana kiti apa ya wangani azusaka l'esprit na ye aluka Dadi Michel bakobeta ba porte nyonso mwana na kozwa solution sara ozala humilier biso loba makambo te bi ba droit ya bana te mais na Congo na to mona longo pays mo elekana mais so be ba vandi selo ba loi za na Congo ko kate ba ka ona ba ki mokolo pela ba mokolo beto ya fatie ko fande na ye droit na Congo il faut maman na ye donc faut Dadi Michel a aider Enoch tu Dadi Michel a aider Enoch bo pe sa réseau to za na 2 mois te sara olimo lo ko mungu la bilei ba ko poursuivre ye par traumatisme à sali moi na depuis moi na kola za traumatisme ba ko interpeller comment ça va de tout le monde ce que le que moi na sanga na binemi na ye pour mais na début moi la bande ko luka yo avant moi na finir la musa batu ça mta banjo finga des fois moi na wana tangi classe malonga te moi na wana sana aza alobaka na TikTok aza na phobie ya batu abanga ka batu aza na phobie ya batu abangaka batu ayebaka ki te mwana na kolondi mwana o bakangelaka na kati ya ndako abeta ke simbu mwana na za na traumatisme moko impossible mais on est en train de regarder Tamusu ministre ya lobby Lumumba ya lobby Tamusu Lumumba ya lobby metande bazo saka na ye moi ça récupérable ce qui va récupérer ba kele pana ba prière moi na koki ko changer tout maman na enda zana kindoki en fait Sarah zana kindoki yo Sarah kitino ko liandi bani kele keno ko luka no ko liandi na moi na kati na ko matise par live biso mbale Sarah OK bye no ko liandi ni nango oh ba kati biso pena matière Sarah bangi te ba makambo ebele
po ni saro sali bongo bokati biso matière makambo ebele ezaki da kobima bokati biso matière na nzambe na ngai nyokoli njaza na basanduku ya makambo muta yaka tikala lokwa kizengi. Fais attention yuma barre yanke mama to bengi te ata to sali 20 heures de temps ya yo ninyo to bengi to bengi te omwendo comme lokwa kizengi omwendo to sili sio mayele omoni tana ondenge sili omoni tana yo kisi no ndenge sili bima yo teka bilambati sarato la bima to mona yo Dani Diego Militi leka totala yo saka komo tinda ka bambwa akomo yango entreprise yango zwi bana misala nde bana misala mikolo bongo na bino pe ba misala ngo bino bana poto me bwa ba misala eroyo mwa musala muninga mutu na YouTube eroyo nga mwana poto ndake za mwana musala Sara ana makambute aze lokote yongo bino ava bosala 1K foko mba jele zanakati sans kombo langa bosala 1K te pona comprendre bino bo bata ba 200 personnes na live 250 260 so boli bosala moi 800 fo bocha komba jael fo fika bate belé en général ce que jael passe à la 1K il faut toucher les mambo fali il faut y aller makamba fere fa kende kofi alokoti sindi ngati contre ba musicien po ezanga yo parce que le bela mambo fali sala 1K le bela makamba fere sala 1K le bela mambo kofi sala 1K donc avant de toucher to boleka 1K il faut ka komba jael c'est que ngande leader na bino ngana na leader na bino bolanda nga leki leader na bino na gaz na leki na tout na beauté na gaz na nyonso na mama mibali siko bino bana misala ya Sara ndeti ero na monite fimo na YouTube akoza mwa musala Sara ero be nga mwana musala Sara bino bana misala ya Sara bokoma bambua na ero na ajo bana misala bambua boye lokote mikinza bozaka pe ne lokote manzanza na kingo loka bosa publicité ali nzanza tomate bafi ya manzanza na kingo me yoka lokote bele bijou ya wapi bafi bazanga montre bundeli ana montre bundeli te devant bato ana place au kende table misi montre solo ezate héros ma chérie to yoko mukala Sara ngana mukala ya la joie kabelo. Donc, na sala kana la joie kabelo. Tant yoza mukala Sara. Ozo lukoso na TikTok na distraction. O boso na deva mi belle na ba Robocop boso na bande gigolo ba nye na masoko. Mi belle na ba gigolo wana ba nye na masoko ba kalso boso mbela bango wana. O baza ba robo na ndako ba ticket. Ba vanda ka ba hotel no tapoter. Moi c'est le balwa yanki. O bala vandi pembeni nga deva mbala na no balwa yankete. Soka mbali nanga telemia na ba mo timide et le bébé comme ya ba bébé et comme ya ba devant mbali nanga no ko sa live te devant mbali nanga no ko lo kwa yankete devant mbali nanga na mwasi na ba faculté tout ezonga en place parce que c'est lui qui domine en fait c'est pas moi qui domine c'est lui qui domine tant la main qui donne c'est la main oh ils ont couleur la main qui reçoit en fait nara toujours bébé donc devant mbali nanga no ko sa live te impossible. Binosko bo be ticket na ba palin rando vi mobimba o baxel mobile no implice wapi ti bo sala rando bo na ba boutique te ti bo sala ba rando bo même pas la place bo te ka suka lekolo ezati vi na bino mobimba rando na rando ni commerce ni contrat ni avenir sans projet d'avenir place promédia za na ko sa rando te moni jour promédia za na Gastonie donc o yo sa ba rando makasi te la preuve j'étais en Afrique du Sud na tika rando parce que na ko sala rando te promédia za wana impossible na ko finga na finga rati promédia o leka wana Gastonie o leka bino bana bino tema ba tobola bongo avant l'âge en fait bana baza da déverger tongo mi belle na bino ba ko chaba na bino misapi
bana mino bamoni bino bapapa ba 7 bakoti babala mwana bango ndeni bamama mo bazanga soni so mutakala mama kuti na soni te bongo kokotya mibali mabala mwana nanga mwasi mwana nanga lona koti Jean lobi Pierre lobi Ono lobi mwana no pesa exemple ni na mwana o to abata maboma biso tu mais na vie réelle to sa maboma ti na vie réelle to sa na droit ko protéger progéniture na biso pour que basa na droit chemin devant les enfants to sa na limite ça ba bêtise belé. Tu peux être folle, mais devant nos enfants, faut en avoir limite à mambo belé. Belé, pour que vous botte le lobby, maman na bêtise. Puis quand on Chantal Bola, des mobile na finga kay bongo, Chantal a tchela kay na se, azoba te, atali vi âge, vi marambutu, a fini nga ya singa pardon. Na koki Chantal pas ko fungo la caméra nyati mobile na ye. Mobile na pesera même ba audio pa bebinemine ti Chantal la sala ngote a mama na yanke taka mama paradis mama na yanke mena makama bolingwa chaki na se ya kizoba te apesaka onela exemple ke moninga na mama na yakuza mais mobile asalinga bêtise na ye TVT papa adoptif na bino kuta sambusinga apandi ba audio onelo moni na Chantal Bola mais loko ekoki po sopanga mais na surmonter ango a déborda finga na likwanza mais le kwana nanga ngote mokilinde ebike sa asali zuwa po likwanza ngo alala ngo abotisi ngo mwana donc eza jalousie donc ornela lobi yo petango ke libala soko komi na point o talasko exemple nanga eza exemple moto pesa rabana danono yanke likolo ba yanke mutakota katina gouvernement mais audio ya tata mwasi ya mwana na ebimi ya semeki na ye danono atie na se batu ba excité danono habite mwana za toko kutana na feti toko kutana pe na matanga donc mwana na bango aza epananga so na tali mwana bango na koko toute la belle famille bordure te tozala ou pas toza na lien ya vie ya kiyuma te ya mobe foko kola devant mobile qui yanke yo mobile avanjo ngai yo Jael yo ozala nini na poto Jael yo ba Maria baleki te Maria lekinga te Maria na ya poto te na sa course na Maria te aleki musika na sala course na bana TikTok tenga na de YouTube to sali rando ba membiso poto ebi na kin po ya poto ezala ko ngosa magie o bandela wapi batu bana mbongo kolekanga bazana visa ti soki fallait apesa nga mbongo na sa commerce bolinga bo finga ke fia ki chasse ebi poto te ebi poto elinga za langage na bino suka fali siko asota ko pesa nga commerce apesa nga poto donc soki yobi jalo ne loko tete jala na poto fali amemanga poto do rando to sabiso mbale yo sala rando ya buzobo sa bénéficiaire tenga na rando na bénéficiaire mboka o yo fandaka ngana yango na 10 francs 20 francs na yango ofele do na poto efutanga poto likolo nango ebakselinga relation likolo nango o epesinga na ko yebiso na TVT nazana content na l'argent kabilo yo sala rando ya ofele obima yanke mobali ba mesana na eti nga nazana l'argent kabelo ofele na rich bote moni savon nanga na skula na savon o na ebi prix na ngote ofele omoni savon matembele e yaka ofele na futela ngata differente parce que rando mte futanga na rich bote na ebi ke na zo savon na zo lotion tonique oyo ye longi e yande na lingi po poso na ngeza kitoko rich bote yo somba nazana na ba serum nanga na so ngo pa ya chichichi bola madame pona ka elongi pona ka kelongi wana ka rando bute fuchinga place yo pesa mbongo nga na ebinde ba pesa mbongo te tala bana bana epi ba kabelo awa na lembi nazana sac mouvement noir ya ba kabelo na ucho sala video na chiwana nazo ngo fele chez l'argent kabelo la mère boss taka na relation na boss le quoi l'argent kabelo ana plus de 25 parcelles na Kinshasa atonga na de niveau te 3 niveaux mata ma boss donc on a un problème na komi na suka na obelele dans la jolie kabelo la CPI ma maman chérie ya Willy Musheni yo zo été OK ozo été yo rande fouti yo te
On a bubuli yondela te, on a vote singa te, on a idomo patas te, on a soule kauka te. On a nani ma chérie. Et elio lelo kanangi, on a nani. On a mutute. Rande footing, futanga poto. Na préféré nazala masu chez Macron, ke masu au Congo. Non, la moi makasi, na boule kotindi la bana mbona na Afrique du Sud. Na boule, ba problème est pesable. Soit on a 300 €, ou tu en Afrique du Sud, il y a des gens bons et belés. Donc, ma chérie, vous me souffrir na poto, qui na souffrir na, qui n'a rien de foutanga penza. Ok? Donc, to bolobaka, rando tenga de footinga. Et footinga, ma chérie. To yo betangal sur la maria lelo, nga somba voiture, na ya rando na voiture. Déjà en 2016, na internet na voiture. Parce que lo beta lelo, nga la mona ngo ba passé. Tam si yo yebinga lelo na internet, bato ba yebinga kala ba yebi, yo yebinga lelo. Non na kelela na ngati. Pe na ndenge na ne loko te non na senga ote, na luka ope camaraderie, na luka mutu camaraderie, na senga mutu difficilement nga. Da kout na ba basi po na sengo. Ya obeta 1000 ans, ozelango 100 ans, no sengo te. Na lakisa moi si faiblicité na ngati. Ok? Donc, bibali na bino ba jigolo bozana bangwana. Boka na esem no moni mobile ba mesana na ete. Mobile a famille noté. Pour les gens mobile a bimana ndako ke draguer moi si musuli banda, a longoli pantalon, a lalie, a famille noté. Yaya na yo. Ako salo mabete. Yaya no présent amour na yo, a linga place te shit na yo odinda. Même des fois ba ninga, a linga te okoya na shit, mais mobile a lingo koya. Surtout soit lingi libanda, lingi mwasi wana makasi. A comme crélo ba problème. A comme luka raison devant tout le monde. Aux yeux de tout le monde ba pese raison. Abando tulo mitambu oyo bando koiso. Ando peso kanda tan yo finga ya kangi matière. Tobo sambi sabino abi mwasi impoli. A finga nga. A peso kando aza conscient ke ndeno komisi na suka boy a pété, a katanga bilamba. Ya oso ba matière no so jubo fanda abimiso na miso batuke wa mwasi mabe. C'est ça un homme. Mobala camarade note, mobala famille note, mobala ndeko note, mobala l'homme. Ennemi ya mwasi ya liboso za muto bola nembetu moko. Ennemi ya biso basi ya liboso, ennemi na nga ya liboso sa muto a coucher na nga. Parce que ata tolala ni 1000 fois. Era problème au bimisa au le mama benanga. Tango ke linga likang libanda na se sentiment otonganga. Basi ebele ba kita mibali ba kitisa bango. Azad danger mais mobile a sali tout pas kitise kaka. A kitisi epe. So za forte te. Otika lipe na si. Tomona. Toyeda babima bengra. Totala bona musika to seka. Eza berero ke nga na trébicha place mo deux fois ti. Impossible. So na trébiche silibosa na. No yate. Nazala moto na kufa na bolingo me na boyo. So na comprendre yo sa muta buzoba. Na kufa na bolingo no ebika ke eza pour un temps. Parce que qui sa bolingo ezala ka bolingo. Qui sa bolingo eza magie ta. Donc na kufa na posono na motema. Mais na boya yo. Na linga bang. Na pesa bolingo bang côté mususu. Na za attaché na ye trop. No bossa no. Na ebite mitema ngo ebino questionaka. Ale yop na misa mobali pe jeune pe gigolo. Bossa la ba live, bossa ba rando. Aso copiet, au kanga. Ebi prise au bête la batlobi ke na boya ye. Pona misu nanga. Mwasi mobima makelele na ndaku. Mwasi mobima rando. Aliko yokate. Boye bite. Bako boya bino pe bako seka bino mibana no batonga abino bobimisa bango ba incapable ba belok bobimisa bango ba papier hygiénique to finga bango pona bino comment moi si mobimba boza poser te batumbola bino ou pas boya kaka rando bolambela mibali na bino nini bosola na mibali na bino na mourir nini boza tongo ti butu téléphone ni aux conférences au préfère sur na mobile te mais conférence au raté actualité zo lekate nanyo aloba ki boete kinganda sala ki boete oyo vandi ya kinganda koti sa tel bokomi 7-8 na conférence moko tani no occupé mobile no bien mobile no vanda yo za na conférence maté ke ezongi
mobali azobengo appel ezokota twin ozomona me yo oza na appel conférence omwa oyo yambeza te mpo oyolingana oyokona makambo elekaki ezongaki ofandi mobali no afanda yo rando yo Jael yo Jael wana ozofinga mobali no afandi pembeni yo sa rando nga Jael wana yo ozoloba yo Jael yo nga era na osa live te na telefone akitisi voix na telefone na mitiki bagangela nga me na mama na yanke me er bagangela nga na vandi na okimia na kopesa explication après nazali no mutasi sakola na pona oyebisi omoni makambo lobaki ezali bongo te gangeli nonga pamba ezaki boy ah ok excusez-moi bongo yosko kuna olaksa mobile no kiyoza yake osa live devai ngana oya lobby na sina bongo sina bolingo nga mena fingi mobile na yo ale toba kamada mobile no bamona ke na fingi baba momino mutabandaki yemo mobile osa assemble ma yebike yo mutobandi Jael menga kuna bolingo nga na lobby ta likambu noti kuna mona laksa ta mobile teke na rando na yo yepa olaksa nga teke ucho tala nga na rando jamais olaksa nga teke ucho tala nga na ucho swana beta kama sola bolingo comment tu vas comment va les enfants tu composition les andengini deni loko atunga tout ça là on doit créer quelque chose à non j'ai le ça moi si faut ça tout ça makambo à venir yo projet d'avenir ezate ka magoda moi si moi ko va nanda ku bana balali me dérangement ngala mobile na ngato beti magoda eza mobile na ngamo kotala bassesse na bino place ezalaka biso tout ça la guerre mais deva mi bali tout ça la guerre ti toza différent na bino devant mobile na ngeza te to beta ki magoda ra mobile na ngai sali nini to na ba limite na ko finga mutu me pona ko beta makama mobile na nga o to beta ki magoda na jongo e bandi no ndingini yo mi bali nino ba lokotaka bino bo lokotaka bango wapi na fulu nini yo bo finga bango papamba o akochi akeyi o fingi o akochi akeyi o fingi boka soni te oh je vous calcule jamais moi na calcula ka bino te la zappe na tant ko calculer bino te bobi sa énergie na bino pour rien moi j'ai na calculer bino boza ba nani moi je calcule ba musicien je suis là pour calculer Kofi yo bando bota mo sana numéro Kofi te oyebi Kofi te moi je parlais avec Kofi je voyais Kofi quand je vais anytime yo mona Kofi te osona Kofi te yo sio vanda boena presse penza fali oyepo kangi photo sake boya groupe nde bazo memelo lokoba nzete wana yo si fallait so doser fallait calculer ta bino fallait calculer ka ba mal la tête na ka Jael Alexis ka batakalima bangwana ti ba mal la tête na moni la passe a calculer bino journée yo na vino so vana na héritier moto ya tembe totorina ya tembe so vana wata sia bengo yo zombongo osobeta wata matolo asa futela ondaku asa kabelo si bobeta divers na wata si bo seka na wata biso sko to salonga plusieurs fois babine filé to vanta ka bobine filé benga de na palette to funguli champagne to mela l'occasion de l'autre côté viens nga to ko chill en fait comprends toi niveau monté obeta bubuli yo na matolo ozuye wapi obeta wili musheni ozuye wapi oza vote singa wapi oza mwami Rajabu wapi oza bonwe oza ya Teo Zambrota wapi oza chichichi bola madame wapi mama nikelo oza wapi oza na nubo sangi wapi tu camarade to yozo calculer nga no calculer te nga no calculer fona ko tsambon na l'argent kabelo do fona sa pub makasi na fin du mois mbongo na ngeleka fona sa pub à l'argent kabelo makasi po l'argent kabelo motema papa Jani moi ça bata papa Jani fona sa pub na fin du mois la ngeleka il faut ya na Sophie na la tabilamba na sala pub fona tabilamba moko boye bilamba na yenyo so yesa ba robe na ta robe moko boye na ba costume en fait ça là c'est bilo que toi na ba qualité biloko pa ya na Sophie yusko erwana wana responsabilité mon côté oza na contrat mon côté nga fona le belamanda chante au bête la Savinier du Temple le 21 février yo siko oza na contrat nga sko fona les émission na ba ke manda chante au bête la Savinier du Temple to banda de 22h à l'aube eza le 21 février yo siko yo contrat te wera ya na contrat ozate manda chante ya na contrat ozate Fali Stade de France le 2 le 3 ozate pour parler
Pour na batba yo kabino. Tout ça, ce qu'on dit, j'ai l'autre côté, bon, j'accepte. Ce qu'on a accepté, ndo tiki le bela kombo langa. Ndengo lo bagala, j'ai l'autre côté, bon, son accepté que n'a l'autre côté, ndo tiki le bela kombo langa. O tika te parce que tu es mon esclave à vie. Yo, à chaque fois, t'as l'anga des missions sur la chimie. Soit disant, tu as tout. Bon, on calcule l'autre côté, nga bateau tout, bah, l'autre côté, na calcule à bangoti. Yo, moi, il faut toucher nga pour ça, bah, vie. Faut toucher nga pour ça, makambo. O, ana Sarah. C'est là que mou continuo Sarah. Mais o, ko toucher mou continuo te, o, yo, la tanga. Po, na yo na mou continuo, bo, ebi, nga. Nde makambo. Toi, belé, te na YouTube. So, tu sais, belé, toi, 3, to 4. O, so, ba, toucher, ba, tu na miniature. Tu sais, belé, te? Donc, yo, de yo, moko, moi, ba, tu na miniature, ezati. Nan, o, chayo. Nga, mouto, tout, aze, l'autre côté. Devant misunanga a tout chacun te pose l'autre côté mais yon deni mutane l'autre côté n'a pas ça ko vertige à vie faut luka ena muta publier yo ngate je suis pas ton ami toi même niveau te o men la poto me bolo ba français te o men la poto ton état ba ndibu o men la poto ça n'habite va-t'en foutez-moi la paix en fait na je te calcule pas toi mamba gims awa fo mamba fali fo za maele Soza zoba okolobe mama ki warrior te. Ah, faut pousser ba argument que monsieur beti bandika. Soza ma yele te bozo ndenge, je suis désolé. Alors, c'est moi. To sendeni na tuana na suka lango sur moi. To sala ndeni. J'ai l'indumba bongande ndumba. Ane lo côté bongande na ane lo côté. Oye poto sale lo côté bongande na sale lo côté. Siko na likolo na ngonyoso. To sali siko ndeti ndeni ni kasi. To sala ndeti ndeni. Posonga mona ndimi siko okati. Okata te parce que tu es mon esclave. Va dire na chef na yo. Ke na bambie dana si. Toro. Ke no yebisa nyei ya mobali na o nyei ya tongo nyei. Bibali na bino ba jigolo. Bana na Diego. Tina muta suka. Bibali na bino ba jigolo. Wana bosala rando deva bango ngati. Nga so père azana no kosa rando te bébé. Oh, nga père azana ke sa rando, nga so père azana ka babes. Bébé, mon amour, mon homme. Wana nga na chacha ba kubunga na zaluka bilote père azana. Omoni, boyoka histoire nani oyo, bandaki bwe. Tapote te. Bébé, nga père azana tapote. Nga so père azana mon homme. Mon homme, je te parle. Mon amour. Tu sais que t'es mon amour? Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu sais que t'es mon bébé. Moi, je suis ton bébé. Bébé, est-ce que je t'ai manqué? Je t'avais manqué. Viens me faire la bise. Fais bisous, non? Fais bisous ici au cou. Viens me faire bisous. Tant on pas ce bisous, non, non, c'est Ambunzu. Non, c'est Sobaji. Fais ça na Kingo. Fais bisous au dos. Viens me faire bisous au dos. Viens me masser, non? Quand je vais te masser, toi tu commences d'abord. Ngabongo. Il faut gratter mon tout. Viens, je vais te gratter. Hey, t'es fatigué, je vais dormir. Bon, on va te laver. Comme ça, je vais te gratter. Comme ça, je vais bien dormir, ok? Asukole aye. Olongo le tige koto. Olongo le saleté na matoi. Ata saleté zate me. Olongo le kaka. Na matoi na tige koto. Pour bon bakni karabien te moi na simalito iboese comment na couche salité ulongo lienan aussi au gratter na mutu tant on gratter azo lala nous moi peine non que c'est ko populer ba poussière alali ou ça tu alali tu au dos zo finir ba butu na mukongo pia bango pongi zo masser zo finir ba butu na mukongo pongi dodo hata kutlika ngwa bengi ya ko bimanete bazo finir na mukongo téléphone zo sonner alali nae Kao, yosko ernoza tapote, yo gel yo, bébé. Boya makazi mba nga bino salté wana ba jigolo ba ngenzanye. Ngate, nga tapote za sona nga moko. So père aza, tapote zate. So père aza, ba blague bandi. Na banjo tumbola, tu étais où? J'étais avec qui? Wando ta fille mo bejo na la monnaie que non mo pas problème. J'aime ça. Oh, taquiner le problème.
yo siko erana oyebi tendresse te bolingo te oyebi loko te yo boza so ngo sukula mobile no makolo o ti appelle caméra to mona ko nika mobile makolo po eza batamo rare osala yango te eza batamo osala te so biso to kata manzaka la kupongo o lime che base to chaka na biso caméra te to chaka caméra te to classe ba sous-vêtements to repasser to chaka caméra te ok donc so na sela ko makambo te sela na zo likolo po mobali nanga en tout cas fo bongo fo na gratter ye fo na takine ye fo na wana nde donc soki na sela makambo te sela na zo likolo c'est que yo nanga na o baba mobali azo ke gender c'est nga pe na zo ko gender na mono ozala jamais assis mwana so mbona ya te bo yekola kozala poser boza poser te boloka mibali makasi bon poani bosona bon poani bokola api o boyo bozanga ba classe na TV yango Sara zanga ba classe azayeka natanga tokanga eka wapi place otangela wapi poser examen eta wapi centre na mino za kap Sara kangama likama otanga yaka nango lisute otanga wapi Sara kangama bilo botanga bekol ni botanga na bekol ezanga ba portail bozaka mama ngai ngai na boye wala sko mcheki yanki lelo te boka mape capacité momo sa aloba te ngande na zaboye omoni nga minoko ngosko botenga misi bozi mapeka bozo tutsa kota matoyi comportement basenzi ngande na boya ya okokate maboko bozo betela babipende maboko bozo petaka boye misapi boye boza bandoki boye miso baba choriste ça o basi ndenge ni bana poto basi ninyo vous touchez l'argent na ba comportement wana minoko botenga misaka mapeka ka boye moninga ngaba bos bakamana mno bomona bazaka banani bo lokota ki busenzi bokola wapi bomona na bilo bozalaka kote nini nana laksa mno koloba mapeka fo eza boye yo mibali basakana na bino mobali no vanena bébé moninga tapote ma chérie ono sko lungo bendi kote caméra omoni ti na ba jungle wana biso tozalaki te boninga na loka michopi bon poignet nga bébé je veux la vidéo bébé dans sa vidéo tu veux pas vidéo live te kapena invono ko biso ba live wana atea n'ose même pas nous ça live tout nous sa vidéo nous sa vidéo arrête-moi ça nous sa vidéo viens voir comment la téléphone me regarde dans sa vidéo n'importe quoi est-ce qu'il y a dans sa live on se prend je suis là Zouattonanga. Je suis avec mon homme. 18 ans. Bébé, boba 16 binoté, tanté. Mani ke kuti deva R9 azaka faible. Bongo bilo wa jeune fille boko za faible deva mi bali tibwani. Bozaka. Na koka binoté. Tema pe na tala ka binoté. Nzamba bolingo. Boza be esclave osa ba faux compte yo tala kanga so na peut-être Sara c'était na ba nonat faux compte. Ngasko so na bloqué na ko tala ka yote. Na ko kuta no na page par hasard, mais naza obligé te ko tala na ba page tout. Kara lo ko na ibila yote. So si na bloqué pa na ngokufa. Naza na ngana ta ko landelo te na page lo baki nini yo naza na retard yo yeba makambo po na talo sundeni. Mama pauna kimela yau tezate yona opasuka na mela yogurt mabete na sali pa régime bol ba bien na dimne no na dimne ta mukete na sali régime na sali soki 6 jours ya régime bolo bono na dimne ndambute papa ndena koma ki penze lekaki mende na boy donc na posa yau Mama boaba mabebo choqué ngana kontite
Non, qui n'a pas ça yaousko, non, coca. Na sali 6 jours na mela yaouté. 6 jours. Na les foufouté, na sali 6 jours na les foufouté, na les pâtes. Na les pâtes pendant 6 jours. Dans ce privé, na mela té 3 fois. Na meli temba moko kaka, na li moi pata mukevana lala. Emily yaoute et puis na don mela kisi la Marley la Benjamin en fait qui se kokonda après na ki na posa ya banda lobby na kokite na lembi na mela yao na lembi na mutu mela yao pardon kufa la posa ya na zo konda la bobi la konda tina tina pas de ça sous munene mama na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okosanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na bangeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne bosika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bokoli yango zero lobezalaki na 10 52 bokoli yango na 1
yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te